Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo ezali mokolo oyo tokolobela bino na oyo etali bongo ndenge nini bato oyo babetaka tolo, bato oyo bakanisaki ete mokili ezali ya bango, bato oyo bakanisaki ete bakomema mokili na likolo ya mutu na bango. Lelo oyo réalité ekwei na kati ya terrain pe bakamwe pe bazali kokamwa pe bazali ya kosutuka. Bandeko babolingo bomonaka ndenge nini bavoyou to bakriminel oyo bazalaki kuna na Afrique du Sud. Bandeko babolingo oyo bakomisaki Afrique du Sud lokola nganda na bango esika bakoki kosala ba makambo ndenge balingi, kobeta bato, kosala n'importe quoi jusqu'à ce que bakei koboma même un fonctionnaire na ambassade ya RDC kuna na Afrique du Sud. Yango wana bandeko babolingo tango radio Zoomelmail toyebisaka bino tolobaka ete soki Joseph Kabila leki bokomona makambo ndenge ekochange mingi batiaka tembe. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino pe bokamwa te mopepe wana na Europe awa ekokoma motoko sabino teke oyo ndenge bagangaka tozana ba pays de droit ozana pays ya droit oui malamu mais tosa mibeko soko ozali na mboka ya mibeko elingi koloba teke banda kobeta bato sans raison, banda ko oblige bato bandimaka kaka ba makambo oyo ozali koloba kosala n'importe quoi wana nde ebaka ete même atolobi ete ozana un pays de droit, droit ya mboka wana ekofrape yo. Bandeko babolingo tomoni bavoyou babotami ebele. Dieu merci na lobaka yango tango nyonso nzamba kumisa mapo ete Tshisekedi azwi bokonzi na Congo te. Soki Tshisekedi azwaki bokonzi na Congo bandeko balingaki baya kokotisela biso nde ba poubelle na kati na mboka po ete bato ebele lelo mitu na bango ekomi deja ya kobeba. Lelo bakongole ebele bandeko soko otali Congolais mosusu aza komibenga ke ngai mwana poto mais eloko moko ezolakisa te ki mwana poto kati na ye aye na poto apprendre rien asali pe loko moko te avandi kaka boye ngai mwana poto. Bandeko makambo na koloba liseki te voir même pe na ba pasteur tokomi komona ba okatakata bilamba. Bandeko soki lelo ta babimisi ba pasteur wana nyonso tu balobi ke bon bino ba pasteur bache bango wana okomona ndenge ka baza kosala kisakata kokata babilamba o chatumba o pasteur soki tambo soki nani bache bango wana po boyebisa biso depuis bino boya na poto bosi bosala nini. Okomona kaka o toza ba pasteur ya temple basalaka pete bavandela kaka social mais okomona bango na ba prière na bango na Congo na biso misala ezate mais bino ba pasteur boza koloba penza likambo ya misala na Congo ezate pona nini. Botika bato mosusu baloba bino boza na droit koloba te po ete bino kutu bosalaka te ata lelo na Congo ba misala ekomi ebele.
ata batie na 4 konye su ya Congo misala ezali bino bokosala te po nini boza bafeneya bosui bokoma na bino na esprit ya kolia bato mbongo mpe bomikomisa bapaster to babishop ya temps plein oyo ekoma nde langage na bino bokoma koluka ndeni ya kolia mbongo bozwa kaka verse wana oyo ya kala wana esika nzambe atiaki bato na ye oyo ya temps plein oyo bazali kolia kaka na kati na baeglise bino mpe bomikomisi baparese bafeneya oyo temps plein lelo komona pasteur mosusu asalaka eloko te mais azali obligé na moto oyo abimaka du matin du 1er au 30 pour na kokende kosala na ba malili mais azali obligé ba mbongo ya badim on dirait kutu mbongo ya nyongo soki ndeko apesi dim te ekomi ya kobenga na telefone mais ndeko na moni mwa oyo dim na yo te ba biloko moko ya bongo ba ndeko biso ba congolais to fungola miso to fungola miso po ata kutu nzambe azalaka na asa atindaka basali ya nzambe na ye na mokili mais biso ba congolais tozali ba champion ba passer na biso basali na nzambe na biso bango nde babimi ba champion na ndenge ya ba makambo etali ba mabonza pe ba mikomisi ba pasteur ya temple au moins tosala ezali te mais ata ndenge bolobaka okomona pasteur mosusu Kongo mboka na biso misala ezate aza kote yango na kati ya prédication mais tango bakotuna ye aza kote ya likambo ya misala ezate na Congo est-ce que ye moko na poto awa asalaka te mais ya nini ye penza kolobela likambo misala ezate kuna na Congo atikela bato yo baza na posa ya kosala baloba makambo wana ye aza na besoin koloba yango te posa mikomisa pasteur ya temple oyo alobi nini nzambe nde moto alobaki bandeko babolingo yango na tozali koloba biso ifo bakongole tofungola miso tozala lisusu bato tokobanda kaka kozala kidiba te tofungola miso po ete lelo nde sikoyo tokomi bato yo bato bazali kodistraire bato lelo soki Congo na biso wana mpe ezwi baproblème ezali mpona bapaster oyo bazali kobotamaka lokola bamayebo lelo komona bana misusu bakomi na babalabala baza kotelengana mpona baprofesi na bango ya lokuta o nzambe alobi nzambe atalisi yango na bandeko babolingo tozali koloba lelo lisusu pe likambo oyo ndenge nini bomonaki ndenge bafieti bakongolais kuna na Afrique du Sud na minute ndenge tozali koloba bakongolais bazali na kati ya prison pe ndenge ezali wana vraiment tozali kolela ngo na mai na miso tomona ndenge bakokende na kati na mavula bakita lokola bango balobelaka na mosika bakita na Congo pe baluwe bis batambusa bango Kinshasa balakisa bango ke misala o bango balobaka ya 5 chantier salama te bamona yango na miso na miso zolo na zolo bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete biso bakongolais ifo tolamuka bamoneli batala tozali koyebisa bino ya solo bandeko soki bakongolais boza komona sensibilité oyo bato baza kosala bokokomprendre eloko nini eza koleka na sese mingi bazali kokanisa ete bato bapekisi bamiziki mpona nini mpona makambo ya Congo makambo ya Congo baza koyembela Joseph Kabila makambo ndenge na ndenge te bandeko bino bozoyeba stratégie na bango te bandeko oyebi bato oyo boyoka te yebisa bino ndenge ezalaki o ezali stratégie mais bato mingi bakokomprendre te mingi soko otali ezali bato bayaka potokala babetaka bakula basimbaka bagrand bongo mais basakana na yango bapesa bamusicien basisaka bambongo boye lelo batikala yolela batikala kobeta misu bakoma on dirait bato baye potosika bazokoluka vie or ke bayaka kala basimbaka bambongo mais idée ezalaka te alors tango bango bayaki baye komona ete makambo ya basheke mundela ye kotimbela ale occasion ye kopesamela na makambo ya Congo po soko tali mingi bandeko bato oyo nyonso babandaki kolia bambongo ofele kuna na Congo na tango ya deuxième république oyo Mobutu akomisaka bango oyo bazalaka bafeneya oyo Mobutu azalaki akomisaka bango bato oyo ke soki bakekaka na institution moko boye bazwi mbongo ndenge balingi bazosakana na mbongo ya leta bakokende na sonance bazwi mbongo na kombo kaka ya batata na bango bamikonzi baza kozwa mbongo baza kosakana na mbongo mais baza kobosa na ete mbongo ya leta une grande partie ya bato baza kokufa bapauvre mais lelo bato wana baye na poto babandi koloba pe koganga mais bayokaka pe ata mwa soni alors eloko nini ye kosala
bato wana sikoyo lokola bayi na poto tango basali bamakambo ya basheke bamoni ke se timbeli kote bakoko kozwela mbongo eza te baye kotala balobi bon il faut toluka système moko kaka na makambo ya politiki ya Congo yo babandi nanu kosuspendre bamakambo ya bamusicien bayaka te mpo bayebi ke soki bamusicien baye bato bambongo ezalaka lisusu te baza kosala bacomparaison ntango bamusicien bayaka na ntango bayaka te ndenge nini mbongo ekotaka na bamakambo na bango ya baparti politike baye komona bamusicien bazali embuscade baye kokale bango baye mpe kotala balobi bapaster mosusu mpo bazalaka na Congo soki baye awa koteya bato mingi bapesaka bango bambongo ekendeke alors mpe tomonaka ntango wana tosalaka recette bandeko bamakambo nyonso baza kosala ezali bien calculé basi bakalkulaki babiloko wana nyonso yango nozomona bazokoso tosali boye mpo na bato wana bazolindimela makambo ya Congo bandeko lokuta ezali na basali ya nzambe bazali kuna na Congo baza pe na makambo ya kati ya politiki te mais bafrappe mututu mpo na baintérêt na bango yango namoni ete lokola bafrappe mututu ozomona kaka soki kaka baye liboso ya kamera balobi likambo oyo bandeko tosala cotisation ongo bambongo epesama po ete ezali stratégie na bango kala ndeko mwasi oyo akomelaki biso oyo alobaki ete tolekisa message ndeko mwasi alobi ete ye pa bandaki kokroire na makambo babandaki koloba na ye na makambo ya bambongo ke oyo tokosala bopona Congo bopesa boye ndeko mwasi alobi bapesa bambongo mais lelo oyo ndeko mwasi aye koloba nini alobi ete bambongo oyo bango bapesaka baye komona ete nzoka nde ezalaka bambongo oyo ke bango bakokanisa kosala makambo ya Congo nzoka nde bazalaki kobomba bango quelque part ndeko mwasi alobi aregreta kaka bato babande kopesa bango bambongo lelo bamisusu basomba bamituka mpe bamisusu bakoma meme lofundu lolendo mpe baye kocomprendre ke bambongo ezalaki ya bango mpo ete bango moko na kati ya poto balobi mosala ya malonga basalaka te bazalaka mpe bamisusu mpe basalaka te me basombi bamituka ndeko mwasi aleli alobi basakani na esprit na biso kaka bambongo babande kokoso tosala boye bopesa bambongo mpo na makambo ya Congo nzoka nde bayebaki baplan na bango na makambo nini bazali kosala yango na ndeko tozali koloba yo moto oye na poto awa yo moto tango famille na yo babandaki koboma nzoto po ete yo bima na mboka oyo na poto tomonaki esika bato ya UDPS bayaki kopesa yo ata likuta te mpo baloba ete mama mwana na bino azolinga aya na poto tala mbongo yango tosangisi po ete topesa ye akokisa na mbongo ya badémarche mpo akende poto bomonaki te mais lelo oyo bandeko bato wana bakomisi bino sikoyo lokola bampunda na bino mingi bazoyeba teke bazali koutilize bino lokola bampunda mais na kati ya masolo ya makambo ya Congo bandeko ndenge babandaki kobeta bashekulako bachange kaka forme yango siko bakotisi yango na makambo ya Congo yango na toza koyebisa bino bandeko il faut ozala kaka zoba mpona kokroire na bato ya boye moto mosusu bomona azomona teke bato bazali kokosa ye baza koloba makambo ya lokuta mais aza koyeba teke bato bazali kokosa yango na tolobaki te radio Zoomel mil toye pembeni na bino mpona kofungola bino miso bolamuka bolala pongi te bomoni ndenge na Afrique du Sud bandeko ndenge bafieti bacongolais ndenge bafieti basoi-disant bacombattant nga na sepeli bakanga bango bongo s'il s'agit moyen ezali bazongisa bango na Congo po ete na Afrique du Sud mpe basalaka rien baza na bango bavoyou bato oyo bazalaka kosala bacriminalité koyiba bato bambongo d'ailleurs pasteur mukuna asa devoilaki makambo nini bango basalaka ndenge bakende kokota na baappartement bato koyiba soki bayebi ke oye na Congo oza na mbongo ebele basali organisation mpo bakende koyiba yo donc ndenge ezali wana eza nango na ntina te bato wana kaka bazonga na bango na Congo bazongisa bango na Congo oyo nyonso tu bakangi bango bazongisa bango na Congo président Zuma azwa kaka décision na bazongisa bango na Congo ata batouche bato ya droit de l'homme bandeko il faut voir yango ete droit de l'homme ezali pe bato ya droit de l'homme bazali na balimite na bango bato ya droit de l'homme bazali na balimite na bango alors yango wana ete tosepeli mingi ndenge bakangi bato oyo kuna na Afrique du Sud bafieti bango bazala kaka wana po ete ndenge ezali wana basalela bango baformalité bazonga na Congo baza kofoutre rien baza kosala pe na Afrique du Sud te baza kopeye baimpôt te bazali kaka wana mpona kofaire kaka badepense na gouvernement sud-africain bazongisa bango na Congo eza na ntina te po ete bacriminalité na bango esi eleki wana bozoba eleki yango ete ifo bazongisa bango na Congo mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba vraiment ezali mpasi mingi pe mawa pona komona ndenge nini comportement ya ba congolais ezali kosalama na bamboka bapaya
bandeko bamboka oyo bakongole bakei kovanda mpona koloba ete bakendeki mpo baluka vi kuna bakomi kuna balobi nini ezali bamboka oyo esika demokrasi ezali mais mpona komona ete bato mosusu ondire bakongole bazali kolakisa ignorance na bango yo ye na Afrique du Sud olobi ete Afrique du Sud ezali mboka oyo demokrasi ezali mais comportement na yo moko na mboka wana oyo oza koloba ete demokrasi ezali eza kolakisa ete ozali voyou criminel pe oza kotia kivoyauté na yo na kati ya makambo ya mboka ya bato esika ozali bandeko babolingo likambo ya kokamwa oyo ezali kosala pasi pe mawa mingi na motema bato mosusu ndenge bozali komona bango wana bazali bato moko oyo ete nzambe asala bango ntango mosusu po ete batikala kaka ndenge bazali mais bato wana sikoyo bazali bato moko basalaka ndenge nini soki amoni moto azali kokende na projet ete po makambo na ekende malamu nde bato abongo bayaka kobebisa baprojet ya baninga na makambo na bango ya bozobo ezanga ntina lelo bato mingi bandeko bakomi comprendre ke liti yango modele bazali kosalela yango te lelo bato mosusu komona na Belgique awa babandaki koganga na Congo démocratie eza te mais soki otali bango moko ndenge bazali kose comporter okotala kaka lobi me bato soki bazwaki Congo tolingaki tokota na kati ya dictature ndeko soki moto alobi ete alingi na ye koservir parti ya PPRD yo nani yango na kati ya poto il faut telemela yo loba ete non il faut sala boy tango ndeko wana asalaki badémarche na ye po akoma na poto yo opesaki ata un likuta po asomba biya ye na poto lelo okomi lokola papa na ye bien mama na ye obanda kotelemelaka ye kotalaka ye asali nini alobi nini aseki mpo na nini bino bozali na soni te balobi ete bozali na démocratie soki bolobi ete bino bozali na bato ebele bato balingi Tshisekedi mais botika mokili mona réalité ndenge ezali mais lokola bomonaka ete ntango bomonaka ete bato mosusu bazali pour Kabila nde place ebangisaka bino bokomi kokanga bato mitif bandeko mokolo nini bosusu bomoni ete bato ya PPRD bakangi bino bato ya Tshisekedi ya na poto mitif mokolo nini basi basali mais komona ete bozali na bacomportement moko ya mabe ya salite bozali kosala bamakambo ya bozoba tala bakongole place na yeko komona bakongole ko bakongole ezali mawa yangana nalobaka ete nzambe soki alobi abandela mokili abanda kotuna ngai mama ozali azwi bato nyonso tona komona na poto atandi bango alobi banda kolakisa ngai mwana na ngai oyo olingi azala kongole na oyo olingi azala kongole te ntango na kotelema na banzi ete bajano kabuya nyonso baarimoke nyonso na kotinda bango bakende ata bakende kozala bato ya Ethiopie na koloba ete nzambe bango bazala lisusu bakongole te po ete bayokisi nation na biso soni na mokili ya bapaya kolongola bango baodombo nyonso kolongola bango nyonso bandeko yo ozomona ete bandeko bato mobimba bavandi na poto mais makambo bazali kosala na mawa bino bokanisaka mindele baza bazoba makambo nyonso bosalaka ko mindele bayebi bamonaka mais tango bazalaka na babiro na bango okomona bavandi baza kosolola baza koseka bamonaka bino tina te oyebi ete eloko ekamwisi biso bandeko mwana oyo Jano Kabuya oyo azali mandefu lokola bapwali ya mokili ya mpakasa azali koloba nini ke azali koloba mpona lokola premier ministre soki ministre de l'intérieur ndenge ya Belgique ndenge a décidé qu'il faut kende na Congo andimi ete il faut Joseph Kabila bango bakolanda kaka ligne de conduite que Joseph Kabila azali président Jano Kabuya pa bandi koloba bandeko mwana ngo ntango natalaka ye vraiment bato mosusu bayokaka ta mwa soniko aza pe koloba ko on dirait yende moto ayebi peza politique ya mboka na biso alors que mwana moko ayebi ata Congo pe malamu te ndenge azali wana olia kende koluka tata na ye vrai tata na ye kuna na Rwanda ye azali koya kokosa bato na bamakambo ezanga tina pe bakeko kopesa ye kombo ya Kabuya nzoka nde azali na kombo mosusu vraiment nazali ko remercier ndeko Bula Matari ndenge nini ayaki ko dévoiler secret na ye yango la tozali koloba bandeko ba bolingo
ebongi malamu biso ba congolais to sala keba bato bazali ba hypocrite po mona ete bazali ba démocrate te bandeko botala kaka ba makambo bango basala kao soki lelo ba congolais ya poto bazali koloba likambo ya démocratie pe baza koganga ngai na sekaka na lobi tala ba hypocrite ba yebi ata démocratie yango te baza koganga kaka lokola bachaku ezali pasi mingi pe mawa yango na omoni epesaka ngai pe pasi tango na bandaki koyoka komona papa wechi azali koloba ete na Kongo mboka na biso démocratie ezali te Kongo mboka na biso bakonzi balingi ko appliquer démocratie te mais ngai moko na mitunaka na lobaka mais papa wechi penza soki démocratie ezali te ndenga azwaka kabamba ya kamera na ye wana epenzaka soki ba 10 kilo okomona kei nango tina Congo azali pe ko filmer kotuna bato ba makambo moto na moto azali kopesa point de vue na ye wana ezali démocratie te ye penza papa wechi toloba penza ya solo tango Mobutu azalaka na bokonzi boyebisa biso monsieur wechi atikala kozwa bilili boni na Congo oyo ke Mobutu azali akei pe na balabala tuni bato babandi koloba na ye contre Mobutu azwi pe na kamera azwi pe na cassette wana aye nango pe awa na poto calmement to soki na tango Mobutu ezalaki soki asalaki yango ekokaki kozala ete asalaki yango na ndenge ya kintsweki ale asali yango tango mpe azongi ale na ndenge ya kobomba na kamera longoli kasete atie kote mosusu banini bamanevre mpo ete abima na yango nani ayebi te yango na ndeko moko boye na Belgique abengaki biso alobi ete makambo oyo papa wechi azali koloba ezali na yango kaka hypocrisie mpo soki batali malamu moto lokola monsieur wechi akoki jamais koloba likambo ya démocratie ezali te na Congo soki alobi yango bato bakomona ete azali hypocrite topesi ndeko wana pe raison tolobi ete azali na raison mpo ete monsieur wechi ndenge akendeke na Congo aza kotambola na bakwe nyonso kofilme atikala komona te mokolo mosusu baye babotoli ye kamera na ye ou bien basali ye mabe asalaka makambo na ye nyonso tu pepele yango na balobi ete toyebisa na monsieur wechi soki alingi aloba likambo mosusu ya Congo asolola masolo mosusu me likambo etali démocratie na Congo eza te ndenge alobaka atika na ye kaka mpo ete bato balobi ete oyo wana asalaka ezali hypocrisie yango tolobi ete na ntango oyo bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaki bino ete na Afrique du Sud basili kofieta bacombatant ndenge bazali wana bacombatant bazali na kati na kolela pe ndenge ezali wana ifo basala tu bazongisa bango na Congo po ete na Afrique du Sud pe bazali kosala na bango eloko ya malonga te yango ete ekozala malamu mingi bazongisa bango po ete ndenge ezali wana tomoni ete ba sud africain bazwi le devant ndenge moko pe ntango ba européen ba belge bakozwa pe décision na bango toyebisaka bino bien avant tolobaka ete boyebaka yango ete soki Joseph Kabila leki bokomona ndenge nini makambo ekochange mingi bakanisaki yango lokola liseki po ete radio Zumel mil tolobaka bato bakanisaka ete tozali kosakana toyebisi bino pe bomoni kaka na poto awa France, Belgique, Allemagne, même Angleterre oyo nyonso to abetaka tolongai combattant ongai général bandeko ba grade na bino wana bako dégrader bino kala te mikolo ezali koya bandeko bokomona stratégie nini oyo ba européen bazali kosala mpona bato oyo okomona ongai colonel ongai général bagrado bapesanaka kaka ya bandoto ya baba okomona moto mosusu alali alamuki bokoyoka o général boyo colonel boyo bandeko na mwana mobali mosusu bandeko aye kobimela bato o général na kupenda bandeko ebongo soko tali mwana mobali yangoko na kote ya monoko ndenge akateli mandefu ngo ndenge banianta bamibale vandele na likolo ya mbebo bandeko kokamwa na koloba mingi te papa Botamba tiela biso ba image totala nanu général na kupenda wazali koloba général na kupenda bandeko botala pe na ekateli ya mandefu na endenga kati yango bandeko on dirait banianta bamibale ko evandele likolo ya mbebo tina te o général ayebi ata koloba te ezali pasi mingi pema ba image s'il vous plaît papa Botamba. Bonjour mon général. Bonjour Ndegonangai, monsieur le journaliste.
Merci mingi général na occasion oyo pesi biso susu pour na mbala oyo pour to ya ko mona yo et pas na yo beaucoup plus pour la poser ba question oyo ndenge to yebsaka yo na téléphone concernant préoccupation ya ba congolais na mikolo yo. Alors question ezalaki par rapport moi ba masolo to solo na bande comme susu ezala na mboka ezala wana diaspora ezala surtout ba combattant awa pe bazali ko s'inquiéter mingi na engouement oyo ezali na tango oyo bati oyo Vital Kamerhe na Kengo Wadondo bazali ko tia na kati ya mboka ezali net c'est comme si à part Papa Tshisekedi oyo azali na top oyo azali ko bundela pona ekolo na ndenge na ye batu wana pe bazali kaka nzinga et puis ba congolais mingi bazali ko comprendre te pona nini kaka mikolo yo batu wana balingi penza ko tika ba congolais kimia te bazali ko sala biloko yo ndenge bazo sala. Alors question to retourner ezali yo na situation na est-ce que ozali na opinion ya ko pesa ko expliquer ba ndekono ba congolais pour ba comprendre un peu sur qui est Kengo Wadondo ou qui est Vital Kamerhe pour bayeba situation na yo opinion na yo pour na batu wana mibale ezali ndenge nini. Merci ndekonanga monsieur les journalistes. Nalina loba pona deux éléments oyo ezali Kengo Wadondo na Vital Kamerhe. Eloko ba peuple congolais bayebake pourquoi Vital Kamerhe na Kengo bazali ko se filtrer tango nyonso na mabele ya Congo pe na ba makambo ya ba congolais. Na kolakisa bino lakisa moko Vital Kamerhe azalaki chef na parlement. Kengo Wadondo azalaki chef na sénat. Alors na rapport ya ONU to monaki rapport à ONU et bimisagi ezoko accuser Paul Kagame na ba élément na ye na batu na ye, mais jamais to mona na Sénat kuna Kengo Wadondo ateleme na Congo alobaki mbo rapport oyo ONU ba bimisi tika to teleme na ngoto porter plainte pona babatu oyo pona mutu oyo Paul Kagame. Jamais au mona pesusu Vital Kamerhe na bandeko babolingo botala mu général yango bandeko nandenga za koloba yedi ata koloba te bandeko tala mandefu ndenga kato ndige ntaba moko ko azalaki ya kolala siko ntaba ye asumbi mwaba mbuma mibale ya nia ntaba wana ekiteli ekangami esiko na kote ya zolo kote ya mbebo bandeko général na kupenda pona nini koyokisa bakongolais soni boye ko bandeko kozanga eloko kosala oto nini na bamakambo aza koloba ta tina ta yebi ata koloba te vraiment biso bakongolais tokochange te mpona nini lelo oyo Bosco Tangana yango ete tozali komona bandeko tellement na poto awa bato eloko kosala eza te yango na moni bakomi kosala bisalasala moto mosusu komona azali na kamera na ye na ndako susi na ye aloba n'importe quoi kaka po ete atiango na internet bato bamona botala nano tato oyo makambo nini azali kolobaloba nano ata papa Roger moko loba nano loba papa na ngai vraiment tato oyo na kombo ya nakupenda boni mwana mobali oza komiyokisa soni boye vraiment likambo kokamwa bandeko babolingo ndenge bozali komona ozomona kaka ke mutu azangi eloka kosala na journaliste yango mpenza kopose bakestion bandeko bango nyonso tu bazaka kotata bana bandeko bazangaki eloka kosala oyo omonaka boye mpe na bamboka bavandi ntango mosusu basalaka te oyo ndenge omonaka ete bato bazelaka kaka social bango oyo nde général nakupenda botala kaka bandeko. Alors kazo yeba te dosala émission pona yeba ndeko tato ya bulisaka
abulisaka oyebi tala mingi bazokanisa ete oyo ntango wana ezalaka tala tato ya abulisaka azali mwasi ya libala toloba yango deja bato batya biso tembe me bato bayebi ye bayebi ke tato oyo azalaka mwasi ya libala aza mobali me azali mwasi ya libala aza na mobali na ye ndenge bozomona ye wana na kupenda aza na mobali na ye balobi ke vrai chéri okondima te ndenge ozomona ye wana me mobali na ye asutukaka kaka komona sokaki mosala ntango mobali akozonga na kupenda lobaki makambo leki na bainternet mobali aza kosutuka mobali aza apekisa ye me ayokaka te vraiment babiloko aza koloba vraimen na pasi na mawa bandeko tala ndenge bato baza kolobisa bakongole soni baza koloba bilobaloba ezali mawa mingi ezali mawa ndeko soki na kupenda ezali mawa mawa mingi vraiment oyo bato boye baye kaka na potoko nzoto kaka ye na potoko mais molimo etikala nango na Afrique bato boye bazocontribue mpe na rien aye na poto encaisse rien aye kokutana mpe na makambo bacombattant ale ye mpe mbala moko ale amisombeli kaka bilamba na ye neti ya basoldat alakomi kolata au général vraiment tala bato mosusu makambo baza kosala na poto bandeko bazangi eloko kosala yokanisi moto akendeke mosala na ntongo ti na pokwa oyo azongaka na ndako na pokwa aza na tala osalasala babétise ya boye oyo babengaka yango babétise vraiment ezali mpasi mingi mpe mawa ezali pasi mingi mpe mawa soki biso bakongole tokozala kaka na makanisi ya babozoba boye vraiment mawa mpe pasi ezali mawa mpe pasi à se retrouvant dans le néant parce que bazangaki koyoka alors utiliser bango bakongole bango moko bazotia bandeko na bango bakwane neti lelo général abanaki koboma batu na Kinshasa oyo aza na complice ya bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini mwana mobali oyo azali komibenga ye nde général na kupenda bandeko botala kaka général yango bandeko na somo na mawa tina te bandeko moto alali kaka ke asombi soki chemise na ye ezali na couleur ya basoda alati na bapete alobi nini akomi général ebongo général yango bandeko botala kaka ndenge maloba aza kobimisa na monoko ayebi ata koloba te bandeko oyo yokaka penza ko babolole tokomona babolole ya ndenge na ndenge na mokili na makambo ya bitumba ya Kongo oyo bato bazali kolobela bandeko na koyebisa bino ete ndenge ezali na bato mingi bazali kolala pongi ebele bakolamuka kala te pe tozali koyebisa bino bandeko bato nyonso tozali komona bazali koloba bakombata bato bazali kosala lit bokomona mopepe oyo ezali koya na Afrique du Sud ese ebandi esi ewamboli bango pe ndenge ezali wana bandeko décision ba sud africain bazui bamona lisusu groupe ya bato babima te o bazosala makambo mpona lito mpona nani soki contre makambo mpona Congo babeta soki bato mbala oyo deux fois te terrain eza ya koyinda donc bazali wana baza wana na kati na somo ata bozali komona ba interview na bango bazali kosala mpona kokosa o Kabila moto atindi bato bandeko bino bokanisaka ntango bosalaka ba bêtise bato wana bazalaki komona te kobeta bato bino bokanisi bazalaki komona te lelo bokomi o Kabila moto asali boye bino bozali kaka bongo bandeko na mona nanu bato te na mokili bazalaka soki basali bêtise okomona ntango bato bako remarquer bêtise na bango biso tosalaki na biso eloko te bango basalaka kaka eloko te on dirait tango makambo bato basala soki basali bango likambo on dirait bato basalaka ngo kaka na ndenge ya plaisir mais bayebaka te makambo bango basalaka ata na Congo kuna okomona bato wana okomona soki bakiti bakei kuna tango mosusu basali batrouble bien na ville bien na nini okomona soki police aye kokanga bango ale bato na bango ya IDPS bakomi koloba o biso tosalaki na biso eloko te o bango moko kaka bamoni biso tovande bango basalaka kaka eloko te yango na ete bandeko ezali mawa mingi ezali mawa komona ndenge nini bato bazali kovivre lokola banyama me na kati ya poto yango na bandeko
nayebi te ezali kopesa mawa mingi mpe pasi komona ndenge nini bakongole bazali koyokisa biso na soni na kati na mokili bomoni lokola ezali ekomi lokola moziki na bango ndenge kaka babande kobeta bashekula ndenge ezalaki bomoni siko Henri Moke na bacomplicité na baFélix bomoni balingi bayela bino lisusu lisolo yango ezokende kaka na lisolo ndenge ya kosengela mbongo il faut kosala bamwa bambongo ezosenga mbongo kaka bamakambo ya lokuta me bandeko boyebaka yango ete ndenge ezali wana tozali koyebisa bino soki bosali erreur te ebele bakosutuka kaka bato ndenge bopesaka mwa bambongo na bino bokomona un jour ndenge ndeko mwasi alobaki ete basombi bamituka ale basa komi kosomba babiloko ndenge na ndenge après bokomi koregrete ndenge ndeko mwasi alobi ete azali na regret makasi lelo aye comprendre ete bato yango bazalaki bato ya lokuta bazalaki kokosa makambo na kombo ya mboka Congo bofungola miso bandeko po ete c'est le moment papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti ko comprendre pe bouti ko landa ndenge nini ba makambo tozali koloba il faut koyeba ete ba congolais bazali kolinga kozwa bato neti bazoba surtout ba congolais o ba vandia na poto bazali koloba ete bazali ko supporter Tshisekedi bandeko babolingo bato ya mayele basi ba comprendre te bato baza ba démocrate te baza ba escroc nzamba ayebaki pourquoi pesi même Tshisekedi bokonzi soki apesaki bokonzi bandeko tolingaki tomona ba makambo na mboka na biso bandeko babolingo oyebi ba makambo lelo bazali kolobo tricherie banini ezali nango ba makambo ya lokuta moto ya mayele ko comprendre po bato ebele batimbeli balobi ete avant même ba élection bazalaka na langage na bango déjà babanda koloba oh tricherie po ete ezalaki déjà idée na bango ezalaki ba plan na bango babanda kosala oh bayebaki te après ba élection soki Joseph Kabila leki bakotelemela kaka na likambo ya tricherie mais bomoni ndenge nzamba za ko confondre bango siko bandeko babolingo tokotala bango Félix Tshisekedi yo wana balobi akomi soki député tokotala siko soki ya kolandela 6 000 euros soki akoti na parlement alandeli 6 000 euros alors tokoyebisa bino bato ya IDPS bokanga minoko na bino botika kosala bamakelele po ete bozali bato ya lokuta tokotala soki akolanda 6 000 euros na bajipo bapesaka tokotala yango malamu po ete bango balobi batayi de pes balobi na potoke non ndenge zali wana Félix ndenge zali wana azana droit okende kosala te na gouvernement ya Kabila mais tokotala toche bango a défi tokotala tala soki bino bomoni ete Félix aza kosenga bato bambongo awa na complicité na ba petit na yeba koloba mwa likambo bo to sala cotisation pona makambo Kongo lokuta bambongo ezokende na ba compte na bango yo kanti soki baza kosenga bato bambongo nde Félix akende koboyela bino $6 000 o ezakuna na parlement tokotala kaka soki akoboya yango mokili pe za kotala te bato pe baza kotala mais bandeko tozali koyebisa bino de eloko moko badepute nyonso tu oyo bazwi pouvoir oyo voter bango oyo bakokota na parlement bamisusu deja na Kinshasa bakomi koloba soki Tshisekedi atie bango kaka kal ke baboyikote bamakambo wana balobi ke bango bakolashe bakolongwa na makambo parti na bango po ete bango bazali na besoin bakota na parlement po basalela mboka bandeko ndenge ezali boye o ndenge balobaka eyinkisi o ndenge balobaka ete aluluwala likoyela yo koyeba te nde ba makambo oyo ndenge tozali komona bandeko makambo tozoyebisa bino ezali vrai po ete bato mususu na sese banani badepute mususu basi bayebi ete bakobima oyo bazalaki kota opposition baza na Tshisekedi bamisusu balobi ke en tout cas bango bakokende kosala po ete ezali nde mboka nde mutu esengi bango bakende kosala po na mboka alors Tshisekedi ndenge azana baza kotia bakali balobi mutu moko ta kokende kokota na parlement ya Joseph Kabila mais sikoyo ekomi équation nde okomona place division ekoya kokota déjà ba discussion bandi bango na bango bato musu bakomi koloba ete non ndenge ezali wana quand même ndenge ezali wana quand même il faut tosalela oyo makambo etali ya mboka na makambo ya mboka eza kolakisa ete
biso ba voter biso na ba peuple biso faut que ndeko sala mais bato Tshisekedi balobi ke mutu moko te ya IDPS o azwaki ba vote na nzela IDPS akokende kokota na parlement bandeko eyinkisi ba misusu bakomi kobenga bango na ba téléphone pona ko pesa bango ba menace de mort o soko meki ekomi ke ya bino bozwaki bo konzuela pona Tshisekedi soki bo meki kokende kokota na parlement bo komona to ko boma bino mais bato mosusu pe balobi bon tondimi liwa ngo mais biso to kokende kokota eyinkisi bandeko eyinkisi bandeko bato bazana bango kaka bato ya lokuta oyebi na ebisa bino ke mpona nini baza bato ya lokuta ezali babiloko moko ezalaki déjà prémédité bien avant boyebi ke tango babandaka déjà koloba makambo ya banini oyo ya batricherie bani babandaki yango bandakala na ndenge Tshisekedi asalaki tentative na parti Afrique du Sud a parti ya lelo nga na komi président pour peuple aponi ngai bamindele bazoba te bayebi wana nyonso mais bandeko baplan na bango babandeki kosala Monseigneur Mosengo mpe azalaki na kati ya baje wana yango wana sikoyo moto azobetela bango bale sikoyo ezali Monseigneur Mosengo soki cardinal Mosengo aza kobetela bango sikoyo bale mais ekosimba te parce que cardinal Mosengo ayebi te ke aza kose salir sans kamiyeba parce que batuni Mosengo depuis babande koloba baza kosenga cardinal Mosengo wapi ba élément wapi ba preuve Mosengo azana ba preuve te et puis eloko ezali ko kamwisa Monseigneur cardinal Mosengo aza koyebisa batu lelo ke ono atindaki 30,000 soki nani ba témoin catholique o ba kendeki na basan mais 30,000 mais eloko eza ko kamwisa biso pona nini avant ba élection a présenté ba 30,000 nani témoin yango te après ba élection kaka tango bandi koloba baka nini o 30,000 bandi ko bozo mona ndenge Mosengo cardinal Mobimba bozo mona ndenge aza ko misambwisa aza ko diviser église sans que ayeba aza ko diviser bandimi lelo bandimi mususu ba lingi ko ba komi ko na besoin même ya ko kendeli susu na église catholique te pona nini pona ba comportement ya cardinal Mosengo mais oyebi ke tokoloba yango ya solo soki Mosengo na ba Tshisekedi na tango ya Mobutu bazalaka ba pire mais oza makambo ya mboka oza makambo ya kipire te Mosengo il faut yeba ndenge nini akoki ko se comporter elobi ata ndeko na biso mbula matari nazali ko pesa o ba mbote mingi esika ozali kuna na Amérique ndeko bula matari alobi ete soki Mosengo amoni ete alingi akota akoma mambo ya IDPS alobela batu vérité alongola soutane ti ekokoma mokolo mosusu bomoni vita imana babeti ndenge elobi ata ndeko bula matari tango mosusu vite gagné Mosengo aya yebisi bino habité vite gagné te imana muta gagné nazana ba preuve na ngai mais ezali mawa Mosengo aza ko kalisa ita azali ko sala ba makambu soki pona nini mais batu ndenge bazana bakomi déjà ko baye basi ba baye balobi ata Monseigneur cardinal Malula akoki ko sala eloko Monseigneur soki cardinal Mosengo aza ko sala te ezala ta echu mais tala babiloko Monseigneur soki cardinal Mosengo aza ko sala eza kitoko te na ebite soki Mosengo aza kolinga ke mboka na biso kota susu na kati ya guerre civile ou bien comment parce que rôle nini penza aza ko jouer ya malamu ba makambo aza ko sala ezali aza ko tinda penza mboka na kati ya bitumba mais ezali mawa nzamba yebisaki biso ete bato nyonso to bazali koya na kombo na ngai bokoyeba bango na misala na bango misala yango tokomi komona po ete ndeko o ezali su likambo ete moto akokoya koloba na yo boye biso moko tozali su bana mikete tozali komona po barolo mosusu bato ya basali na nzambe bakomi kosala non jamais toye komona ete basali na nzambe mosusu baza kokosa bato tala mosusu aza kokata bilamba elamba aza kokata oh non aza komodire bato aza kokata elamba yango mpe aza kokata azata na souci te pona nini asalaka na ye te du premier au 30 akendeke mosala te avant na ye kaka pa soki bishop so mpe pasteur ya temple azelaka bambongo ya mabonza ayebi pasi ya mbongo te ayebi pasi te ndenge moto akoki kobima na ntongo mpo azonga pokwa ayebi yango te yango nomoni ete ataka ti elamba nayebi ke bandimi bazali soki atelemi ka liboso ya cher alobi kaka ke jésus alobi nzambe alobi bosala boye mpo na nga bakosala yango na ete azwa bato lokola bampunda na ye ye ata soki akati elamba aza kokata yango ayebi ke na kati yango me bandimi kaka nde moto bakozongisa
mayele mabe malayele ya bondoki to bongwa na bandeko yango na tozali koloba ete Congo na biso ezali kobeba pona bato ya makambo ya mike te ba petit pepete mais Congo bato bazali kobebisa yango kaka bato bazali na ba titre ya minene na bamboka na biso yango ete tozali kosenga na Congolais nyonso c'est le moment to fungola miso to bana ko telemela bato yo bazali ko ya soi-disant biso nde ba responsable biso nde ba autorité ya bote to telemela ka bango to ibisa ka bango vérité ba mabe bazali ko sala po ete Congo soki bebi soki Zaire bebaki à l'époque soki na tangu ya kala mboke bebaki pendant 32 ans ezalaki ba petit peuple tende mbabomi yango ezali kaka bato yo bazalaki na kati ya ba gouvernement nde mtu babomi mboka na biso yango bandeko babolingo tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango na bino obomesana kozela ya radio Zoomel 1000 bozala kaka wana pe tosengi ete kimia pe boboto ezala bisika bozali po ete na sima ya bangonga bolanda eloko nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi